Karine Mokonzi, la baronne, eloko nini eza koleka lisusu, eloko nini ekoki kotungisa Karine Mokonzi mwa muke na ngonga oyo. Ezali nde likambo oyo nga na koloba. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Eloko ekotungisa Karine Mokonzi na moma oyo selonga papa Robo. Ezali ba oyo balobelaka ye. Ezali penza binemi na ye te. Pamba te binemi na ye oyo toyebi traditionnellement bazali na position na niveau ya media bazali koloba eloko te. To soki balobi baza na tangu na modèle baza ko memela makambo yango ndenge kaka bamemaka. Alors Karine Mokonzi aza penza komitungisa mingi te na bawana parce que modèle baza ko memela ezolakisa bazali trop léger pona Karine Mokonzi atia bango ataka to atala bango na songe ya lisu. Me Karine Mokonzi soki atali ba oyo balobelaka ye, d'après nga na kanisa akomona vraiment quelque chose ebanda ko déranger ye. Pamba te ba oyo balobelaka Karine Mokonzi bazali vraiment na ma situation moko ewumeli mwa muke, mikolo na mikolo bazali na rando, mikolo na mikolo bazali kobwakana bambwakela, mikolo na mikolo bazali ko atakane. Alors biso nyonso toyebi yango. Toyebi yango makambu eza koleka yango ekoki pe kotungisa Karine Mokonzi mwa muke. Yango tangu bakambo mususu ezoya neti bataki ya minene oyo tomoni to ya muke to ya normal na yebite oyo masolo ya Jonas asali elobisi batu nyonso to batu ebele oyo balobelaka Karine Mokonzi la baronne. Me eloko moko nde mutu na mutu aza na kwe na ye. Eza nango mabe te mutu na mutu azala na kwe na ye. Me misusu bazosenga réconciliation tangu deja makambo ye makasi. Bien sûr eza na retard te. Me tangu baza kosenga toyebi te soki balingi nini. Me likambo ezali awa batu balobelaka Karine Mokonzi pote babongisa solution na bango ata muke ebongi moko na moko akipaka mingi musala oyo ye aye kosala na sima ya Karine Mokonzi. Akipaka mingi ba vie oyo ye ekita emata aye batina ayaki sima ya Karine Mokonzi. Pamba te na munoko ya batu nyonso oyo baya sima Karine Mokonzi na lobi teke oyo balobelaka Karine Mokonzi, me na lobi ba oyo baya sima ya Karine Mokonzi pe balobelaka Karine Mokonzi bazali bango moko baloba biso soki toyawa toye pona Karine Mokonzi. Majorité na bango bien sûr nyonso te. Ngai siti na nga ezali ya Karine Mokonzi. Ngai nyonso nasalaka eza pona Karine Mokonzi. Ngai awa naza na nga kaka mutu normal, naza star te, naza vedette te, naye koluka succès te, naye koluka mbongo te, me naye kaka kosalela Karine Mokonzi la baronne. En tout cas maloba wana toyebi yango biso nyonso pe toyokaka ngo mbala na mbala ndenge barepetaka yango. Me comportement mususu ezosone neti maloba wana ezali ya solo ezalaki nde ebandeli. Me na mokola lelo yo maloba ngo ekoma neti susi pona bango. Pamba te mutu oyo
asala site na ye mpo na Karine Mokonzi alingi nde azala ni star ni vedette na kanisa akosala kaka makasi na mosala oyo ye ayaki mpo na Karine Mokonzi. Na ndimi te ke akosala makasi asurveyaka bato oyo baza kolobela Karine Mokonzi na ndenge ya malamu. Na ndimi te bato oyo baye na situation ndenge moko na ye basali pe basite mpo na Karine Mokonzi akoma kotia bango panzi likolo. Seke wana ekomi personnel. Alors personnel wana ezoya ndenge nini? Mingi na kanisa selonga eza koya parce que moko to moko na kati na bango to mibale to misatu na yebi nombre te me bazalaki sir ntango akozala 100% Karine Mokonzi 1000% Karine Mokonzi to aye kolobela Karine Mokonzi to bazongisi ye makila oyo ezalaka na nzoto ya Karine Mokonzi bakomi makila moko na kanisa akanisaki akokoma biologique to akokoma lipasa to ndeko biologique ya Karine Mokonzi to yende mutu akosala koleka bato nyonso. Me sikoyo awa ezokende bongo te na bato oyo aza kosurveye na yebi likambo eza kopesa ye te me kanda na dérangement eza kopesa ye. Alors orialanda mingi makambo yaki oyo ayilaki na nsima Karine Mokonzi ye akomisi makambo personnel na kaka bato oyo bazali nsima ya Karine Mokonzi. Chaque jour kokanga bango bespion, chaque jour kokanga bango ba traître, chaque jour kokanga bango ba impoli, chaque jour kokanga bango ba paresse, chaque jour kokanga bango ba yelimbongo, chaque jour kokanga bango bazo sala sambla balinga ya Karine Mokonzi te, chaque jour kokanga bandoki na ba miyibi na milimo mabe. Elingi koloba ba misusu baza kokanisa Karine Mokonzi azali guru. Na lobi boye mingi mususu to muke baza kokanisa Karine Mokonzi azali guru. Bango sikoyo basali secte. Alors na kati ya secte wana fo ba kontrolaka bandeko mususu pe makambu ezala kaka entre bango ndenge ezalaka na ba secte. Mais Karine Mokonzi azali icône, mama YouTube. Azali guru te. Azali de mama YouTube. Karine Mokonzi azali star. Alors star balobelaka ye na bato nyonso. Na kanisa Karine Mokonzi ye moko tango abeta nzembo aloba yango. Bien sûr abanda koloba yango banda kala. Me lokola bato bayokaka, misusu bayokaka na nzembo, ayemba yango na nzembo. L'importance oyo eza très important, oyo ezali nécessaire, oyo penza ye alingi. Boloba na ye na ndenge ya mabe na ndenge ya malamu. Wane ezali liloba ya Karine Mokonzi. Alors, bato ebele oyo baza na basite sima ya Karine Mokonzi bazirespectaka liloba wana te. Etanke liloba wana Karine Mokonzi alobango mbala na mbala. Atie yango na nzembo. Alobi yango na lopoto. Alobango na lingala. Etikali muke alobango na kikongo. Alobango pe na swahili. L'importance que vous parlez de moi. Ezala na malamu to na mabe, mais eloko c'est important kombo ya Karine Mokonzi elobamaka. Mais les mêmes batu ya Karine Mokonzi baza kobenga bato bakolobela Karine Mokonzi mabe po bakoloba kombo Karine Mokonzi. Etanke bazoloba ngo na ndenge ya malamu. Na ndenge ke idéologie moko na ba oyo baza na site bayasima Karine Mokonzi pote Karine Mokonzi boye na boye ekokana na bandeko mususu wana pe bazolobela. Mais entre bango na bango baza kondimana te, baza kotakiane, baza kosala boye. E community sect bakomisi Karine Mokonzi guru. Yango na lobi likamba bongo na ndimite ke ekosala Karine Mokonzi plaisir. Eko déranger ye. Surtout Karine Mokonzi eko déranger ndenge nini. Asomona batu mususu asololaka na bango. Babandaki bien. Ti lelo asololaka na bango na telefone. Mais sikoyo modèle asolola na bango. Modèle akende na bango. Soka lobi ke parti oyo ndenge osala eza mabe meko sala boye. Akoya komona neti Karine alingaki te. Akoya komona ke ta nyonso na sala pa Karine.
na Karine azwanga na considération te. Yango Karine Mokonzi makambo mususu akotika bango kaka ndenge wana. Yango Karine Mokonzi moko azolobake ba message naza kotanga te eleki ebele, ba telefone mpe na koyamba eleki ebele yango na koyamba te. Ekoki kozala mpe message mususu ya Karine Mokonzi ya batu kaka oyo balobelake atiango na priorité, me ntango azokotanga ngo azomona makambo bazokoma moya pesa réponse eza te. Yango fa beta yango kara, yango moye pa yamba eza te, po nyonso wana eza kodéranger ye. Yango bandeko oyo balobelaka Karine Mokonzi, oyo boya chaîne na bino bosala pona Karine Mokonzi. En tout cas, boluka moyen, botala oyo bokosala. Soki vraiment yo zalaki na place ya Karine Mokonzi, okozala ndenge nini? Longola mingi na place na yo. Longola mingi ezala personnel ndenge oza kozwa yango. Soko ozomona ki ozozwa ngo personnel te, meka kokanisa bien likambo nini yozo kosilikila ndekono oyo boya na ide moko. Ngai kutu te, ngai Papa Robo naza na idéologie mususu, na sala chaîne nanga pona Karine Mokonzi te. Na sala chaîne nanga parce que pona nga moko, idéologie nanga moko, na makambo ya ngai moko pona zala na chaîne. Alors ngai bokoko traiter nga de nyonso bolingi. Mais entre bino na bino, boko tetane mabe pourquoi? Boya presque na idéologie moko. Ba chaîne bosala pona Karine Mokonzi. Alors boko sala na mabe pona nini boko loba na mabe? Pourquoi boko komisa Karine Mokonzi guru bokanti boza na secte? Et tant que ba view biloko bosalaka eza na se par rapport ya batoyo balobaka mabe pona Karine Mokonzi to balobaka likambo balingi pona Karine Mokonzi. Na kanisa bomoni bino moko likambo elekiawa. Ba chaîne ebele lobby po corriger masolo ya Jonas. Mena kanisa bandeko moko bisika vandi ayebike mokili mobimba communauté congolais planète nyonso ya Afrique bango nyonso mingi na ba oyo nyonso balingaka Karine Mokonzi mingi balandi bino te, me balandi masolo ya Jonas. Donc linkoloba bayoki makambo masolo ya Jonas alobi, me bayoki ya bino te. Bien sûr bino bokokanisa ke batu bayoki ya bino. Soko moni kosali ba view okanisi ke lokwa na leki 1000 bayoki ya ngai. Me Karine Mokonzi aza na 1000 personnes te na Facebook na ye. Aza na plus de 200 000. Karine Mokonzi bato balingaka ye basabona pe na masolo ya Jonas bazali plus de 10 000. Me yo sali moins de 10 000. C'est que baye kotala yo te. Bato basabona balingaka Karine Mokonzi basabona na elengi ya Congo. Elengi ya Congo eza na 200 et quelques mille abonnés. Eza au moins na 100 000 bato balandaka Karine Mokonzi. Balingaka Karine Mokonzi. Basepelaka na makambo ya Karine Mokonzi. Me baye kotala yo te. Alors soki baye kotala yo te, c'est que bamoni yo te. Me masolo Jonas akokozala na chance bamoni ye. Elingi koloba boye. Bo sala makasi na musala oyo boye kosala na sima ya Karine Mokonzi. Bolinga mokili eyokaka bino koleka ba masolo ya Jonas. Pamba te maloba na bino mute kosala ke ba comprendre position nini Karine Mokonzi aza kokende nango. Sino te bako comprendre na maloba o masolo ya Jonas akoloba, oyo Keni Piana koloba, oyo Tania Mabeda koloba, oyo Deborah Bia Bwanga kosala, oyo Charlie Bolokoko koloba. Bango wana bazana ba view ebele. Oyo Yvette Kalomba koloba. Ba wana bazana ba view ebele, basalaka ba view ebele. Bato ebele balandaka bango, bako yoka bango ke bino ba oyo bosangani bokanisi ke mokile soyo kabino, bato ebele bazolanda bino, nzoka soko tali ba view yo moko, ou bien bokanisaka ba view na bino, soke sali 1000, okaniso sali 100 000, ou bien okanisaka ke batu 1000 batali wana, ou bien baleki 1000, bango bakende betali solo mokele mobimba, makambu yo lobi. Eloko moko te. Eloko moko te. Yango kipe mingi seti na yo.
kipe mingi maloba na yo pamba te ezali ko déranger Karine Mokonzi. Nga naza sir e déranger Karine Mokonzi. E déranger pe ba chinois na ba téléspectateurs o balandaka Karine Mokonzi. Po Karine Mokonzi balandaka ye. Soko ke na YouTube na ye balandaka ye koleka bino. Soko ke na Facebook na ye balandaka ye koleka biso. Soko kei bayambie na Jazz Kavulu, bayambie na site mususu, bayambie partout Karine Mokonzi balandaka ye koleka biso. Alors bakolande toujours koleka biso pe koleka bato wana nyonso. Alors pourquoi Karine Mokonzi bato balandaka ye balingaka ye bazali ebele? Pona nini balandaka bino te? Surtout yo oyo kanisi ozana makila ya Karine Mokonzi babendaki Karine Mokonzi 3 litres bazongisi na nzoto na yo. Sikoyo yo pona nini balandako te ndeti Karine Mokonzi ozana makila na ina nzoto bozana ADN moko. Yango bandeko ebongi boluka solution pote botika ko déranger Karine Mokonzi na likambo yo. Masolo Jonas makambo sali soki na ebisi bino ke déranger Karine Mokonzi te bokondima te. Karine Mokonzi déranger te a prépara na tout. A prépara koleka. Bino nde mbo prépara nango te. Oyo nyonso ezoleka kote bidemi na ye Karine Mokonzi azomona ngo rien du tout azochango même pas ka. Rien du tout. Vomia tchakutu kana lika mususu. Ceux qui crevaient tito likelele et kalami bakalingi yango bien. Me ba wana Karine Mokonzi azotia bango ni ka ni chu ni chi. Me binonde batu kaka ya Karine Mokonzi bozo déranger Karine Mokonzi mwa muke. Me mwa loba ezate aza kotala bino tango mususu. Boko chanze to boko continuer. En tout cas aza kotala bino. Gloire à Dieu azali icône, azali mama YouTube, azali Karine Mokonzi la baronne, azali leader oya kozala, azali pe akozala. Ngai papa robo, ngai bozwanga obokozwa. Nga na sukisi na ngai yawa. Na tiki bino kuna, bo tika la malamu, bo kanisa oboko kanisa, bo sala oboko sala, soki bokozwa Karine Mokonzi guru, bozwa kaka, wana etali bino. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.